Après, il y a ces gondos, une gagnée. Au salon, vous allez avoir. Tu m'as mis sous pression, vraiment, tu m'as mis sous pression. Vraiment, je me suis battu, tu m'as mis sous pression. Merci. Pour la fédération, c'est vraiment une perte énorme. Donc, on ne sait pas comment se contenir. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes éplorés. Que Dieu nous fasse grâce pour surmonter cette preuve. Donc nous puissions travailler dans l'avenir et puis que la fédération ne puisse pas mourir. Parce que quand on dit que quand il y a les gens qui étaient là ne sont partis, on vous dit non, il n'y aura plus rien. Non, on fera un effort pour que la fédération... C'est un homme qui est parti, la structure reste. Donc c'est ça. Merci beaucoup, je vous en prie.
Oui, j'ai appelé déjà le conseiller. On ne sait pas comment exprimer cette grande douleur qui nous touche le monde sportif. Et nous sommes vraiment au regret de les perdre comme ça pendant qu'on a... Oui, donc le corps sort. Ce que nous pouvons dire, c'est que son âme repose en paix. Merci. Merci beaucoup. Vamos,
Pardon, madame, pardon, chef, pardon. À la cérémonie de levé du corps. levée du corps. Quelles sont vos impressions pendant que les ministres étaient venus et tout le monde est en train de pleurer un grand baobab que vous avez dit hier? Donc, comme le ministre est là, ça prouve déjà que c'est une grande personnalité. Et il était une personne avec laquelle c'était une personne importante pour le ministre. Parce que le ministre a mis toute sa confiance en lui. Parce que même quand ils étaient partis pour la rencontre avec les chefs de l'État, le ministre lui avait donné mandat de parler au nom de toutes les fédérations. Donc nous pensons que nous avons perdu, comme je l'avais dit hier, nous venons de perdre une grande personnalité dans le monde sportif. Parce que concernant toutes les fédérations, c'est lui qui était le doyen et c'est lui qui était comme porte-parole de toutes les fédérations. Nous en avons combien ici? Nous avons beaucoup de fédérations. Mais choisir une personne pour être porte-parole, cela veut dire que c'était une personne de grande personnalité. Maintenant, donc, quelle est la destination? Nous allons à Kimberley. À Kimberley, c'est le cimetière où nous allons enterrer Papa Mwanambuta. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Julie, tu vas aller comment Amanda? Il faut Amanda. Awa tozokende cimetière tolungwe deja na mort tozokende cimetière toza na retard. Zonga mama biso deja tozokende cimetière. Awa tozokende na
ya solo mitema na biso eza na kati na koze bible elobi na circonstance nyonso toyeba kopambola nzambe oyo akelaki mwana mbuta lelo nzambe wana amoni ke mokolo ya mwana mbuta na se na moi oyo ekokisami yango toza na eloko mosusu ya koloba kati na esika te biso nyonso lingomba mobimba tokosengaka nzambe merci mpona oyo asali matondo mpe lokumu nkembo masanjoli ezonga epai na ye tobondeli na kombo na yesu biso tozomisa makanisi na biso topesa nzambe merci ya likambo na maboko na nzambe papa topesi yo merci topesi yo merci mokolo mwana mbuta abotamaka tosepelaka lelo yo ozwi mwana mbuta mitema na biso esuki kasi yo lobi na biso na makomi ete tonga pai na yo nyonso ezala mpo na lokumu na yo nzambe toyaki na kimia toyebabe kozonga na kimia yo oza nzambe oleki likolo na nyonso kolo na premidi ya lelo nzambe tokojuge yo te mpo bible eyebisika yo oza juge unique moye na juge eza te kolo napesi yo merci na kombo na mokonzi yesu kristo tobondeli boye mpe tolobi biso nyonso merci seigneur jésus christ amen ebeteli nkolo maboko nzambe azwa lokumu bandeko basala mosala na bango Jacob tuuti kotika papa na ndako na suka oza na message parce que toza na cimetière tozo kozonga siko na minitso message ya mingi eza bena eza te donc bino mo bomoni
Et to bandai na papa si tu otika na adresse na ya sika. Parce que na micho to za lisuna ete. To kabwani pona libela. Donc adresse na ya sika ya mwana biso so moni yango. Donc famille mon bezala sur place baninga na e bana o encadra na sport bat nyonso tu bazaki ba travailleur na nyonso ya ye donc bana na ye nyonso ya sala ki bango lelo tout ça qui ensemble donc tout partager douleur et surtout donc minga o lobeza penate nous on avait émotion ningi za ligara vous avez un message pour la bino bana d'abord biologique message pour na bana ndenge tozali do elo moko ezaka bolingo ezali bola nyonso c'est bolingo ezate lo moko esala ma malongo ezate. Donc papa a confié à Tiki Biso. Nous allons belé tous les cousins, banani, nous sommes tous ici comme on va coller sur la bolée bisoté. Donc biso tous les banana. Donc nous avons collé ça biso na bolingo. Donc bolingo on a tout ça là qui continue à régner quand na biso et puis bokabouanier zalate. Quelque soit ma union story au coma. Donc tous na bolingo biso tout na bande union story za libanda ya mboka ya Nash, Jansi, Fati, famille Mobimba. Donc ceci n'a pas bolingo régner et puis maman na biso aza toujours na kasi pe bolingo aza na kasi na biso bana na ye le bolingo continue kozala pe nzamba pe sa biso ba moye pe ba makoki poto kende liboso poto ba pe kosunga mère po atikali ye mo boza suna muto amisana ozala na ete bongo pona fédération parce que na Congo soki président zate mbutu mutu kotaka ozana message pona ba konjo batikali parce que ye moko bande ko senga unité ane ko senga loko onaye eloko fait nini tennis de table continuer tititi vous avez un message pour ba papa ba konjo batikali bon message moko pour ba konjo batikali wana tango ye moko alingaki bolingo pe unité akabola ki bango te asangisa ki bango donc ye lelo akei oyo wa komona akolinga kokabola eloko ya sali ya mususu eosukela ya mabe parce que ebele bakolanda ete ebele bakolinga toujours bolingo erégner po toza na posa biso to tennis table e continue okende liboso esuka na nzela te po lelo papa aza te papa azali mutu asalaki nzela na tennis table na kati na mboka oyo ya Congo puis lelo aza te donc bato oyo ya formé oyo bazali na nsima na ye bato bakonzi nyonso batikali na tennis table donc basala effort te bolingo mpe makasi na bango esalaki tennis ekende liboso ekufa te po président aza lisusu te donc bango mpe baza na makasi ya kotelema babundane papa bundaki po bakende mpe liboso donc message ya mwana donc bazala bomoko tokabwani ezala te biso famille na bango toza na bomoko toza na bolingo na bango toza na posa tokende toujours liboso toza na posa séparation te donc bakende liboso merci. Papa, bon point.
Papa bato bakundi kuna ya somo bakundi babambani bamabanga basali paga ya makasi tolembi bango mpona nini mpo bakundisaki bango bazali na eglize yango mpe bazongisi match nini so nasingaka na te bozwa C'est ça, pile. balobi elomona kasi pourquoi bayebisi nga te nga mpe nasala mpona yeba po eza na njila Ya mosala ni. Comment vous allez? Pourquoi il pêche Nani a réussi?
En vérité. Merci, merci. Voilà. Merci. Je suis la fille cadette de M. Saint-Baptiste. Je réponds au nom de Jenny Kumba. Déjà, j'aimerais remercier Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que cette situation arrive en ce moment. Et bien sûr, il a eu à beaucoup souffrir et Dieu a permis à ce qu'il parte se reposer en paix, je suis sûre. Et le message que je voudrais passer, que malgré la disparition de notre père, je suis fière parce que notre père a eu à nous former, à ne pas dépendre de gens, à dépendre de nous-mêmes. Il a fait de nous des enfants très forts, des enfants très autonomes. Chacun de nous sait comment se débrouiller dans la vie, comment faire dans la vie, donc on ne s'inquiète pas en fait. Pour ça, pour la suite, on n'est pas inquiète, mais tout ce que juste on aimerait, notre père a eu une passion tout au long de sa vie, ça a été le tennis de table. Et on aimerait juste que, même après sa disparition, que cela continue toujours à régner, en fait, que sa passion persiste, en fait, qu'on puisse le faire comme il le faisait ou mieux que lui, en fait. Donc ça, c'est vraiment le souhait. Et la famille, en fait, on souhaite juste de la paix parce que après ceci, on n'a pas besoin de trouble, on a juste besoin que la paix règne, en fait. Ça ne sert à rien de se tirailler ou non, parce que le meilleur qu'il a pu nous donner, qu'il a pu nous laisser, c'est pas les choses matérielles, mais c'est l'éducation et c'est tous les fondements qu'il a basés. C'était pas un père parfait, mais vous savez juste comment c'est. Parmi tant de souvenirs que vous pouvez garder de votre papa, quels sont les deux souvenirs ou les plus grands souvenirs que vous gardez de votre papa? En tout cas, j'en ai plusieurs. Le premier, que mon père a toujours été un homme qui se bat, si je peux dire. Il a toujours été joyeux dans tout le moment et le moment qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai reçu mon graduat avec distinction et la manière dont il était très joyeux pour moi, très content. Ça, en tout cas, ça a beaucoup marqué aussi. Et le deuxième, c'est toujours le conseil qu'il m'a toujours donné. N'est jamais baisser les prophètes, de toujours continuer, même quand ça ne va pas, ça marchera en fait. Et il ajoutait toujours par-dessus de ça, prie seulement, ça va s'arranger. Merci beaucoup. Et pour la fédération, vous avez quelque chose à dire par rapport à la suite, à la continuité de cette œuvre? Par rapport à la fédération, tout ce que je pourrais dire, mon père a vraiment aimé ce sport-là. Et nous, on n'aimerait pas qu'on voit son œuvre être bafouée en fait, parce que ça serait comme s'il déshonorait sa mémoire. Tout ce qu'on aimerait et on souhaiterait à la fédération, c'est de vraiment s'impliquer de la même manière qu'il s'impliquait à l'intérieur, pour que ça puisse continuer et prendre encore de la couleur. Là, je pense que là où il sera encore plus honoré. Merci beaucoup, Dieu. Que Dieu soit avec toute la famille. Merci. Voilà, chers amis, je crois que prier recueillement et puis nous allons continuer à construire la famille. Nous avons un message par rapport à suite à programme suite à programme la résidence ya papa. Ouais, ils ont ndako biso de colis, tout beau tamia, tout passer ba un moment na biso no ya awa. Na moment où Isaac est au kunda papa
papa tozongi na ndako na biso sa moment où na bandisi oyo tofanda na bango ebele tofanda biso na bapo ya tofanda biso mona ndako donc message ezali ke oyo eza lokola union moko ya suka ya bato ebele oyo tokosala mpona honneur ya papa na mokolo ata tobanda okutanaka na biso mpona honore message eza moko kaka message eza ke bolingo wa ekoyerile entre biso tozala moko donc tozala moko epuis totika toujours na bolingo wana po esalaki bandeko nyonso oyo baza libanda ya mboka na biso ozali awa na bafamille nyonso élargi wa pembeni ezala bien, donc c'est ça bolingo kaka. Vraiment, merci beaucoup. J'ai même vu la sœur, votre sœur, qui... tu as quelque chose à dire par rapport à cette circonstance? Parce que seul Dieu peut consoler la famille et les cœurs. Ouais, juste que papa Azaki vraiment malade pour ma case. À part papa, je me présente ici en tant qu'athlète et tant que sa fille aussi. Donc, voyager, on va voyager, la bête va match difficile, comment on a su qu'on a dit qu'on a gagné. Mais grâce à papa, à ça là que match one est difficile, comme on a facile. Donc, il est que l'on a battu. D'ailleurs, moi, mais à bêta ma boue donc c'est mon langue ça comme corona donc je sais pas avec papa moi bandé quoi encourager na makasi même si c'est des moments difficiles parce que nous sommes gâtés donc il était là pour moi donc le boucan on le bat merci pour la papa merci. Et pour la fédération, elle reste de la continuité des œuvres des papas. Oui, pour la fédération, je voulais juste dire que toute la unie, j'ai entendu parler que la fédération Panzani, non. Ceux qui sont aux alliés, fédération Panzani, fédération qui est des donc, au sein de la business, nous allons à deux, tout le monde s'en biso ndenge ndenge ye moko président mon tazaki ko sala na ye donc ande kutu moko kamusanga zaki atana ndako iloko sala ezande akoya juste na entraînement juste atala kaka comment on joue donc bando ko sepelisa donc c'est quelque chose où na mona pas papa que c'est un papa vraiment où ayeba ki ko na bana donc ayiki bana epelé na banda donc merci vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jacob. Nous croyons que makambo etikali nzambe mokaka a sala et puis ye moko ayebi place ni makambo so. Merci beaucoup. Voilà bandeko boza kolanda ndi. Tolingoto lobake après avoir enterré tozala matanga te. Matanga ezalité. To réserver J Maï peut-être na eloko mutu ekoki kozala soki osilisi ozongi na ndako na ndenge mpe couvre-feu ezali awa tolingi toumelaka mpo ozwa su mikakatano na nzela te donc yango wana lisusu napesi bino merci tosisi makambo mais nangi na insiste na famille restreinte nangi na bake famille ya mwasi na biso famille ya biso moko tokotikala awa po toyeba ndenge nini tokosisa likambo yango merci mingi.